Ozonga boy baponi ba chèque ba ebele. Boy nga boy poni ba doit betra ba tulibanda. O kasi ba sacrifice ba fina bangote. Ba ba sacrifice fina ba tata na bino. Ba noko na bino ba mende ba Marie Lukiana moi na zalaka na bango. Ba bon. Zela sisa s'il vous plaît. Bozela ngala sisa. Beta wana iramina ka au moins ba solution na ba. Oui. Sociaux o ya kati. Oui. To ya politique. Ko beta wana c'est donc beta la cadre ya communauté, hein? J'espère que l'obé ko sala ngo sauter. Awa déjà na moi ministre automobile déjà que moi division déjà na kata plateau. Tout le monde est combattant. Yeah. Tout le monde est combattant. Olinga tous combattant. C'est là on y est divisé biso, c'est longa. Agenda politique eza ko diviser ba congolais pe moi mingi. Division na biso wuti Congo. Jamais ko yebisa combattant qui OK nous vendre sika moko mutu peut perdre sika moko bo vanda boy ko tikala ko simba te. Ndela lisese to lobaka ko yiko longola mwana na village mo longola village katinete. Papa oya utobelo moy tikenga me tellement toi na plateau faut tout se supporter pour la démocratie sengi moi ko se supporter mais Azo pesa bana na Nzambe nyoso bokili mobimba mbote na bino précisément nazana kati ya kopesa bana na Nzambe ya Canada Nzambe pambola bino au nom de Jésus-Christ. Voilà pour préciser bino que voilà dans quelques jours ou bien to avec beaucoup de précision wana zo sabato Montréal tout le monde au Canada côté nyoso to kozala wana pona ko salisa pona côté ya parole de Dieu pona ko déstabiliser ka jampemba pona ko déstabiliser ba sorcier pona ko déstabiliser puissance satanique il y a science occulte parce que yango eyene ba problème na ba maladie na ba complication ebele zo tungi sabato et que ezo zangi sabato kondima pona ko zo vie éternelle et que ceux qui mutoza tourmenté na l'esprit mauvais asa tourmenté na esprit de mabe ya bandoki ya bato science occulte et koki ko zangi sa mutu kondima ko zangi sa mutu ko zo vie éternelle to ça la puissance to ça la charisme à partir à Saint-Esprit ben la vie à sanctification pona ko neutraliser ma parole maléfique pona ko annuler pona ko effacer pona ko détruire pona ko anéantir la puissance maléfique parole maléfique bato basala ke na maladie incurable bato basala ke na ba lien nyoso zolo to zolongola ngo to zo effacer ngo ndenge balongola ka ba écrit na tableau to effacer ngo malade ekei restauration et salemi bato bazu vie asi zamba pambola bino au nom de Jésus-Christ. GPX, bien plus qu'une agence. Sécurité, peine confiance au Topesa Bango. Ça fait 9 ans. Tozaka, Topika Bendele. Papa, Azana Yekaka papa. Balula. Pourquoi maintenant? Nyos Wezana Kati. Oyo ezali GPX. Agence moko na kati ya Londres Mubimba. Lumiko Sanate. Tata, akutika na tata. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire la Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Bonjour et bienvenue, fidèles téléspectateurs de notre magazine Le Collier Mandela qui est présenté par votre humble serviteur Sergio Chambalé du film. Partout vous êtes au besoin de Nabiso, Batu Bozan na Lubumbashi, Topesi Mbote, Batu ya Kasai Mbote Bele, et Bao ya Kinshasa, et Bao Bazan na Poto, Topesi Mbote Bele. Tout ça a eu la communauté, to repartager na sujet où Tozo le Bila a na Mokolo Lelo, pourquoi communauté congolaise a en Afrique du Sud, Toza Kokabwana. Est-ce que nous avons servir biso pour que nous liboso to ezozong biso toujours na sima yango na ko tanga mingi na ko préféré papa wazam ponti na assez présenté pour na bino ba toujours na biso boye ba soki azana ni pe mouvement ni to parti politique ni oye azali mbote papa mbote ndio section ngai
kombolanga Destino Nzonzidi Kazi Kawalo naza na Cape Town, naza membre ya Union des Nouveaux Nationalistes du Congo. Union des Nouveaux Nationalistes du Congo ezali mouvement oyo ebandi na 2011 ya Betidia siko to komi ko développer to comme déjà na 6 ans déjà existence na Cape Town. Et ça va comprendre. Bonjour papa. Ngai Edi Ntingi et nazali pe membre ya Union de Nouveaux Nationalistes du Congo et tu as tout partagé ensemble pour tout et la makambo biso ya mboka quoi. Merci beaucoup pour ça papa. Bonjour papa. Bonjour papa Serge. Kanisi komona ngai ezali André Kaya Kochumbe Ochumbe. Bato mingi bayibinga na kombo ya Général Katakata. Nazali toujours activiste, révolutionnaire. Nazali membre de RD Congo à danger. Merci beaucoup. Mbote papa. Ok, merci. Moi, mon nom, je m'appelle Olivier Chinyoka. Je suis à Cape Town et j'évolue comme journaliste, éditeur du journal Congo Square News. Je suis aussi activiste. Merci beaucoup. Je pense que l'équilibre vraiment est des alarmes pour remplacer le moment surtout il y a Cape Town. Mbote maman. Mbote papa Serge. Yeah, c'est Nicole Montpouya. Je suis ici à Cape Town. Je suis plus dans la rédaction des livres, édités, publiés. C'est dans ce domaine-là que j'évolue bien. Merci beaucoup. Ok, je m'appelle Esaïe Mombilo, je vis à Cape Town. Je suis le chairperson de la société civile congolaise qui est basée à la Scalabrini Center ici. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que la question n'a pas parce que le micro-roman est plus minime. On a Cape Town. Oui. Oui, situation est déjà à Cape Town. Ouais. La comparaison à la communauté musulmane. Depuis ça, on constate que le étant papa pour ça là. Merci beaucoup pour la question. Et ça question moko ozo ezong sabiso na esprit ambunyoso oaza honnête pour na progrès ya mboka nae. So to bito sa comparaison ezo sala biso passe na mawa. En quel sens? En ce sens que tu remarquer par exemple na Kaming na ba Camerounais, na ba Somalien, na ba organisation bamboka batamboka msusu de la façon au besoin évoluer pour na koluka ko faire valoriser mboka na bango par rapport na biso ils ont ma passe. Bazapi na même problème bazaki nango. Par exemple dernièrement nazalaki na représentant la communauté à Juif. Alors tomeka mako sa ko sola babete histoire ndenge bango ba kotaki awa ba réalité bazaki na ona ba expérience bazaki nango. Bazaki na même problème ya kozanga koyokana. Ba Juif. Et que ça que fa ki ba se battre ba ko comprendre que ceux qui ba yokanité bako zala akeite na fulsi parce que dans leur histoire ezaki que bako yamba kaka ba mindele o balobaka anglais na français ba mindele o balobaka anglais na français de fa ba yamba bango te ba souffrir sérieusement. Alors comment na point que fa ki ba yokana depuis bazwa ki initiative ko yokana ba Juif pas comment fort na Afrique du Sud na ba biloko ebele. To comparer sous na ba Somalien ba yaki awa bazaki vraiment na koyoka mpenzate ba yako zwa conscience ndene ba pesa valeur ba sangani jusqu'à ce que ba comme na point koyoka ils ont fait beaucoup de choses bazana centre ya formation ya ordinateur ya bango bazana école au batongi bazana biloko be ba osala parce que toza kamina président na bango ya ba Somalien ba Camerounais vraiment ceux qui ba kweli kambo ba bimisa na moins de quelques jours, quelques heures, 100 000 pour soutenir des Konabango et où me alors, pendant à mon avis, n'a remarqué que tous appendant na manque ya culture, ya ba loi naturelle pour na progrès ya communauté, ya une nation. Manque en weza penda makasa dit que tozo baté que babilo comme sou iso to embrasser ou tozo mona que eza malamu nzokande ezo détruire avancement na biso.
Merci beaucoup. Je pense que tu as besoin de l'or. Merci. Ça fait 5 ans et demi. Constat ni au sein de la communauté. Dans mon communauté, ils ont faire face à des défis et belés. Parce que la vision à bateau, ils n'ont vraiment pas mené. Au moins, pour qu'il y ait des bosses, ils ont besoin de vision menée. Ceux qui, par exemple, ils ont une vision que l'amkanaton quand ceux qui, ils ont comme bête, tout que ça sécurité. Je crois que dans 5 ans, 10 ans, c'est réalisé que ils ont la même salawana. Na moins que ou bien communauté, ils ont besoin qu'on fanda, qu'on en dit n'a objectif que non. À seule sécurité pendant 2 ans, mais na moins il y a une lundi, faut que collège na tanga na zoma papier, na musala bien aussi si kotanga wana ozi musala obandi pe aux yeux expérience obandi pe ko luka comment ko créer pe campagne na yo moko o engager pe bato au progresser parce que ce ko créer campagne exemple ya sécurité o engager 15 Congolais baza ba sécurité au moins qu'ils ali une main de plus yo pesa dans la communauté mais ceux qui yo moko za confortable au sali 5 ans zo kanga ceux qui na Cape Town to 5 ans zo sa sécurité mukoni o pesa ndeko no musala so pesinga ndeko no musala te nanya o pesa musala mutaza te pe communauté zo ki ndeli boso te parce que il y a pas d'initiative. Il n'y a pas d'idées, il n'y a pas des objectifs, il n'y a pas de gens qui veulent réfléchir au-delà de ce qui est sous leurs yeux. Ça, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Bien répondu. Déjà, combien d'années vous en avez ici? Moi, ça fait déjà 10 ans que je suis en Afrique du Sud. Le constat que j'ai fait, bon, je peux dire qu'il est déplorable. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 grands groupes qui étaient en dispute de manière tacite. Hein. Quand vous êtes dans le pays, vous ne savez pas l'entendre. Il y a des gens qui le disent, mais quand vous êtes en Afrique du Sud, c'est là que vous voyez ça. On dit il y a les Allemands, entendez par là ceux qui parlent le Lingala, et les Juifs, entendez par là ceux qui parlent le Swahili. Et ça, c'était une première réalité que j'ai vécue. Et j'ai vu vraiment beaucoup de disputes, beaucoup de gens qui se sont chamaillés, juste sur base des petites réflexions. Et vous sentez que les gens n'arrivent pas à se comprendre que nous venons tous de 2 coins différents, mais nous avons des visions ou des vues différentes que nous pouvons mettre ensemble pour essayer de voir ce qui est commun. Deuxième aspect, ou deuxième constat que j'ai fait, c'est juste quand cette histoire de juifs allemands s'est terminée, parce que comment ça s'est terminé, c'est avec la réalité des combats. Tout le monde se voit qu'il est dans l'obligation d'apporter un plus pour son pays, de se battre pour que les choses changent dans son pays. Tout le monde se retrouve dans ce que nous appelons combattants, que d'ailleurs on prend parfois à défaut. Et là, maintenant, il y a une crise de leadership qui ressort. Qui est chef, qui est leader, qui est le numéro 1. C'est là que j'ai constaté que nous avons un sérieux problème par rapport dans la communauté, par rapport au sens de vouloir mettre ensemble les idées et évoluer dans un même sens. Merci. Merci beaucoup, Papa Katakata. Nous avons magazine tout ça, le débat sur séparation, toute division dans la communauté. Vous avez toujours un abisso pour ça, la réponse, il y a une solution, ou tout ça, pour ça, la communauté, la bonne grâce pour nous avons à interview. Merci, M. Serge. Pour la division de la communauté congolaise en Afrique du Sud, ils ont liboso makasi mais sikoyo ezali susu makasi mingi te ndenge ndeka uti kolobango problème eza kotungisa biso mingi na communauté na biso ezali ba agenda caché comme nazalaka na songolo asala mabe to malamu na kosupporter mais nazobosana ke no mabe ndeko wana za kosala eza kodétruire communauté mobimba mais nazo supporter parce que tozalaka na ye otombelaka na ye masanga tolingaka na ye basi esika moko tokende kosala mosala esika moko nde défaut monene eza na kati ya communauté toza kosupporter ba anti-valeur
o baza ko détruire communauté na biso mais la communauté na biso eza communauté moko eza makasi mingi mais ba agenda caché neza koboma communauté na biso banda mboka na biso to memi yango ti libanda nakati de si je comprends bien communauté na biso eza makasi mingi na ko se diviser eza makasi na unité eza facile obaza lesika moko mais eza facile kobaka bwana pona nini facile baka bwana parce que ba agenda caché eza na kati mingi expliquer ba téléspectateurs na biso à ce qui concerne agenda caché ba agenda caché eza nini na pesa exemple moko lokola ndenge ndeko toloba na combat bozo bunda combat oyebi ke objectif na biso il faut Congo na biso ezala libéré mais ezala mutu moko ezala kati na bino azana sima na ye po aétouffer combat comment akoétouffer combat akoya azwi ndeko awa apesi bango idéologie mosusu alors toza na idéologie moko oyo eza liboso ke non libérer le Congo tokolibérer Congo comment tayi tozali ba division eutaka songola azwi mbongo kuna aye abendi bato mibale misato bakei na mbongo bakei kuna bali mbongo wana bamosusu bayoki eloko wana bitumba ebandi entre ikaboli nini mais liboso ndeko abuti koloba ngo clairement ezalaki problème ya baalma bajuif banini mais eloko wana toyaki kotelemela yango makasi ke eloko wana ifo esila nous sommes tous des Congolais outa Katanga outa province Congo central outa est du pays à l'ouest nord sud nous sommes tous des Congolais objectif na biso il faut tout libérer Congo mais ça la bato mosusu ba boyaka ko affronter na combat wana parce que ayebi ke non ye azali boy so moyaya na katikati ya bato ezate mais vous comprenez bien pour vous considérez toute la communauté comme combattant. Oui, nous sommes tous combattants. Merci. Quand vous les constatez, tout le monde malin, mais si tu as une place ou une solution, ou non, si vous avez besoin de ça. Je pense que c'est présenté déjà. Ça fait déjà combien de temps en Afrique du Sud? Ça fait 12 ans en Afrique du Sud, à Cape Town précisément. Pour vivre belé makasi. Na moni pa mo belé. Oh yo moni wana, zo nda biso. Ba yiba. Bo moni ndeti papa katakata tuloba awa. Da ba communauté belé divisée zanango. Oui, ba keto uti na ba différence. Et puis tous à la vraiment tous à la franc. Tout uti na ba place na ba différence belé. Tous na ba éducation différent. Tous na ba tribu différent, tous na ba manière différent et ba bloc on a nyonso, ils ont joué rôle. Mais et là quand tu remarques que ce côté li na ba ndeko mususu ba mboka mususu omona ba différence wana nyonso ezali mukie koleka amour o ezana katia ba société wana. Il faut les dire ba tena contre ba différence wana et ça l'avancement. C'est ça l'amour. Faut souligner pour ba téléspectateurs so ba ba moto vandeli awa. Donc koye ba ndenge ko tolérer les autres, tolérer ba manière à batu et à partir de wanande tozana possibilité ya kozana amour wana ya ko chaba différence wana à côté. Et là on sous pe na sepene au moment loba kiza likambo ya ba objectif. Et wana so totali sous bien eza ba biso o toza déjà awa. Toye ba to se limite à trop. To se limite à trop et ba to bazona na sima et surtout pour ba na biso et surtout ba papa ba yaya na biso ba ya avant. Na ba papa ba yaya o ya âge même le plus âgé que biso. Ndenge kaka na ba côté misusu musique ndeko leka. Kopesa ba mbongo na banini pendant que bana na bino bazoke na ba classe. Bamisusu bazotanga te, misusu bazana minerval te. Pendant que ceux qui sont bien organisés comme une communauté, tout ça, tout ça, ba mécanisme ou éco facilité, ko pousser bana na biso, ba kuma musika. Et peut-être à partir en wanande bango bako zonga ba inspirer communauté tokene liboso, organisation. Et je pense qu'il y a un problème à monnaie na biso na communauté.
Pas destin. 05. Bien. Je pense qu'au rassembler comme aux autres, comme Souka pour. Na sepel mingi nde Souka. Na umeli. Combien d'années na politique? Na umeli papa. Combien d'années na politique pour toi qui est la question de entre 5 à 10 à 8 ans quelque part quoi. Bon comprendre azalara bongo. Constant oyo sur ça là on a fait on a animé sur ça. Pour nous répondre dans la question la biso communauté congolaise est divisée. Ndenge na bosani papa lobaka communauté na ça makasi wala ngaza contre. Mais pour nous répondre il faut que na ba voler tout le kandeni ya ko expliquer les camps. Loko liboso fo yebe loko ni diviser la communauté. Loko ni diviser la société. Tous en a biloko indeti religion, tous en a ba classe économique, toute classe sociale, tous en a ba race, tous en a ba langue, tous en a ba tribu. Biloko na politique isa biloko ba facteur moza dangereux et diviser la communauté. So total isiko communauté congolaise et là on y diviser biso. C'est longa. Tous on na Congo parce que va to yeba pour so division na biso uti Congo. Na fui ici to bimi na ko bima ndena li cessé lo baka ko yiko longola mwana na village mo longola village katinete division na biso bandi ndenge nini c'est longa to na 3 divisions to na division groupe to na division za tribaux donc dans tribu parce nga za munani oyo yepe munani to sangani to sali groupe na biso to na division muso continue za na communauté congolaise ya ben individu donc ngana lekiye to benga ngo bagarre d'esprit donc aza pour ça leadership pour il va à l'obaki en paix na 1957 première élection ya mboka na biso Congo au ba belge ba organisaka to ça na ba parti politique té ba organiser élection ndeni ba organiser élection wana na ba tribu donc ba Congo ba sali ni na bango ya ba Congo baluba basali ni na bango ya baluba baswahili pe basali groupe na bango ya baswahili batie bantesi na bango ba voter to anda voter ba benga wana ba Bukumest donc wana pe nani ancien président na biso Kasavu babima Bukumest ya commune Kasavu façon wana déjà bas tribunal ni sangani komi dire biso to voter mutu na biso to sala mutu na biso to panzana ki déjà loka liboso na benga dia loka pandi biso za ba tribu ya mibale loka pandi biso za ba province soto ye na 1961 après indépendance ba guerre bandi na ni na mboka mobulu bandi président Kasavu ba na teva longoli Lumumba ya longoli après 2 jours Chombe na Katanga lobeke non biso to sali république na biso na Katanga kizenga kei na kasai yo biso sali ya biso ba province panzani biso république libre nini wana na Kasavubu azoluka asala 3e dialogue ya mboka na biso Congo ezalaki le 12 mars 1961 et salamaka na Madagascar eloko Kabul deuxième le Kabul mboka na biso provincial pas destino cause la professeur histoire a te expliquer bana o bazo ba téléspectateur na biso yango beaucoup nous sommes là biso wana même biso Serge tu as réponse cité avant pour comprendre be fait faut te luka ba cause so to zi ba cause to yebi cause après to yeba place to za nde to yeba ko évoluer ouais yango na loba non so ngonga ngisi na tika pa mais il faut pas to ba tala ba comprendre problème wuti wapi ndio lobina zonge pa no po mais ça été le kabol biso yango wana to ena free d'ici nde papa Olivier lobaki nga ena free d'ici avant na koma na zaina katanga bando benga nga kino abenga nga destino te parce que na uta king oui na king pe to sala ngo so muta di province mususu to zo ba lo kwa batu mo mike donc eza anormal mais comment dire to normaliser yango na ena free d'ici na ekuta communauté panzana na ekuta baswahili mpanzina bango balma na kuti balmande banani susu papa Olivier lobaki on biso beza ba terme ngala kutaki yo na expliquer yo omoni batu balanda biso ba ozana posa omoni peut-être quand on parle de allemand juif batu bazana juif eza baluba balma eza baswahili ba terme o biso ba kino to benga bango kasi yango na yeso siko bango pe bazana terme ba benga biso nga yebite mais nga yeka benga biso kino ayo bon eloko ngana ekuta o diviser nini mboka na biso ya ni communauté nationale nini yango même le même esprit ekendati na université soko za na université na été dit soko contredire to mutu nyonso o mona ke soki na yewa na lo anglais na koti kota ba anglais bato ba lo ba français ba na biso raponga linga ba français te so na no ba lingala ba komo ba réacteur quoi que baza ba congolais te ba komo kimanga donc ba division ni côté sorti na université yango di ma lo ba ke lo mo très important ta ke ba jeune eza
kozo biso to kuti pa ba papa ba échouer na répéter ba échouer ko déléguer on a na biso so biso ba jeune to continuer on tiwa ba na biso. Merci beaucoup. Sur le moment que l'on m'a eu reçoit émission ici les pas na on continue toujours pas na yo pour nous déjà piste solution za nina puis la solution est ça depuis so na organisation ba United we can build a better future ensemble ndé to ko sala fitiri lamo biso le lobby boye etake ba jeune o biso batu ya papa kata wuti na Congo danger biso bata union de nouveau nationaliste biso Congolese civil society biso banani boya to sangana to fande sika moko to sala structure ya communauté congolaise après to yebi ke tozo kende wapi tozo wapi tozo kende wapi to sala élection. C'est-à-dire, tu mobiliser les Congolais dans Cape Town. Et ça, les autres, ça, dans l'organisation de Bissoté. Vous avez 20, 30 pour voter pour les Arabes. Non. Si je comprends bien, on vote ensemble. Ensemble. Congolais, communauté. Ce qui, tu as la moyenne de skill les ADT. Bissoté, tu as la skill. Tu as compétent, il y a s'engager, tout ça, là, avancer. Tu as voter online. Tu as voté sur place. Tu as tout ça, il va voter. Tu as bimisi. Non, tu as Cape Town. Communauté congolaise na Cape Town. Tu as na Cape Town. Il y a Cape Town. Tu as mis ta jobu ba yo ka ba sala. Na France. Parce que souci peut-être de national mambozo ba ce qui est créé amour to unité na biso. Il fait ça na communauté congolaise en Afrique du Sud, tous avoir moko président, moko vice-président et puis oui, au monde de tozawa, tu as une solution pour la Cape Town parce que d'abord tu as la communauté basée à Cape Town. Wana ce que tu sali, ek jobu yo kani tu sala tu clamer tu as une solution a question les aki Afrique ici mobimbate. Il y a un lobby. Tu as une élection wana, tu voter président moko. Biso no stebi que tu voter peut mettre. Tu lobby qui combattre Koufi. Ba combattre va résister aux alliés. Biso tu va combattre. Oh, biso no so côté de combattre, on a to kesum sika. Debege mula biso aux alliés, on appelle ça toujours nouveau nationaliste, ba ta communauté nyonso bazali. Mais to ça na communauté congolaise moko, président moko to bandi siko nini évolution ko. Papa dit solution pour nous déjà na ono so bandi ko ezani. Omoni biso bato ya union nouveau nationaliste ya Congo et loko to soli yango mingi na sens nini to soli ke to na besoin to luka unité na kati ya communauté na biso donc makambo oyo papa décision za biso likambo oyo te eli kala sikoyo bosola ba dimanche ni bosala bokutana bato de bosola to changer mamna ndenge na bino to sola to benga bato to benga ba nini to benga ba nini beli to zana misusu na kotanga kombo na moto biso za bien atanga kombo mais to benga bato soana bango bato misusu no kaka na kati wana ba resita pe kaka ba ko resita bazo ko discriminer te bino boza bato boye bino bata boye c'est ça le grand problème na communauté na biso mais biso to yebi cause ya division oyo selon biso ezelo komoko eza uti musika source na uti musika donc pour na to combattre ngo esengi vraiment que to vanda en famille to accepter ba différence na biso to tolérer que non bino boye bino to utiliser ba faiblesse na bino o bazana ba makasi tout ça to tia makasi na biso bino bozana ni na to baniti to s'entraider et à partir à wana nde to koyeba nini ko kende liboso ben ça ne vaut pas la peine que yo biso na kona biso awa to sala boye bino na kona bino bo sala boye to kende pas été. Merci beaucoup. Sinon makambo de komba yeba lobi na oyo moko bobafi déjà pour que na changement Congo communauté congolaise ezonga lokola bomoko ni la communauté sur la solution pena pour na yeza. Merci. Mais là on a koloba na yo o balobaka na lingala ke chakwa botaka na boumbu te. Et cause difficile pour ba congolais nyonso bazana Afrique du Sud bazana together. Il est impossible dans les et pour le moment où c'est difficile pourquoi? Agenda politique. Agenda politique, ils ont divisé les Congolais pays moins mingi. Oh, jamais qu'on ait des combattants qui, ok, nous vendons des sikamoko, nous avons perdre des sikamoko, nous vendons d'abord écouter la simbaté. Bon, c'est la même chose comme quoi, destino, c'est la même chose comme quoi. Et ça difficile là quoi. Oh, tout ça le bac non, mboka na plutôt libéré yango. Mais yo yebisanga ke non
Muto qui ne supporter l'ennemi de notre pays. Yo tous en avez sika moko. Si vous avez la révolution française, bah il faut ça battre tout. Ou bah contre la révolution wana. Tout lingi congolais nyo soit prendre conscience que azali congolais. Bitu batozo bunda lelo oyo ezali ya ngai peut-être traité, peut-être ya songolo peut-être traité. Mais ezali ya bana na biso. Toute la génération moko sacrifié na ba parents na biso. Ba mona ki so Mobutu asalaki, bango ba bindelaki Mobutu basalaki so po Mobutu a régner. Mais ba bosana ke no bana na bango, il faut bazala na ficha na bango. Biso to tiki bitumba oyo lelo oyo, bana biso bakozala na avenir te. Et moi je budi bitumba oyo na ko kufa na nzela peut-être. Bana biso balaki na biso ba étudiant o bazala ka awa. Bango ne ba ko bénéficier parce que futur ya Congo ya lobby. Bango bazana université. Mais le même étudiant au la bango awa, bazana ba agenda caché mingi ya politique ya Kabila. N'appelle exemple moko. Ba étudiant ba salaire réunion moko ya nini marche moko lingi salima. Il y a la hijack na Roger Lumbala. Non. Te, zala silisa. Ngana za ko ga. Ozalaki na tana. Te. Pesa ba pakata. To ebaki ndenge ezaki hijack na Roger Lumbala. Non. Yo ka Destino. Yo ozalaki na idée ya marche. Mais batu bayaki na agenda ya marche ya Roger Lumbala bazalaki bato mususu. Yona bisa yo. De fait on monaki nani marche wana yaki kopanzana. Parce que le même étudiant à Katina Bino, il va passer qui information là. Non. Tu as besoin de marcher en côté. Tu répondre non, c'est là où on répond. Le même étudiant va passer à Katina marche wana. Nde babenga kinke na marche oyo ils allaient soutien à Roger Lumbala mais batu musu ba yebi en côté. Nde tinda batu ba ko pas à marche wana. Mais kutu biso tuzalaki na espoir que non. Soki ba étudiant ba rejoindre bitumba na biso tukozala makasi mingi pona ko libérer mboka na biso. Tu komona que non ba étudiant bazana agenda caché. Bazana agenda caché bientôt quelques étudiants. Te dolobi en général. Yeah. Bazana agenda caché. Yango wana lokola baza bana ya ba. Pa parana bango batindeli bango ba mbongo bango batanga ka basala ka nini bato musuba zo ko souffrir. Po ba soutenir Roger Lumbala na Kabila. Marche wala kosala ngo te ndi allez tutindi bato allez boke bo panza bango bayi ba panzi bango marché pourquoi ça qui te bozeli ba si ensemble bo circonstance ce qu'on pesi ennemi temps qui a combattu dans nzoto na yo ko moins difficile po bango bazonga sima to bazala ne bandeli il faut ko kata bango mutu na bango na liboso aba ba koma na nzela ndi eloko wana isalama ikatama mais soki ke to zui que Congolais ont eu conscience que naza Congolais. Bitumbo tozo bunda oyo ezali pona mboka na biso. Putu twaza wake up. Mutu nyoso azali na droit ya ko bundela mboka na ye. Mutu nyoso azali na droit ya kosala oyo ya lingi. Mais tango tozo bunda pona mabele na biso que yo zali contraindre loko wana. Putu yo kana yo za un peu difficile. Tozalaki na yo journaliste. Ngana za passeport nanga biométrique na zwa banakala. Tu sais pas carburant qui n'est pas yo na dans le bateau ambassade bayaki papa beaucoup de sa passeport et ça a prix normal bateau ça la capacité capable à causer passeport bateau musu balba kini ça qui wana kasi to ba ko filmer mbongo nanga moko boti kata ba 10 000 na ko somba est-ce que mutu nyo ça est capable à causer 10 000 na ko passeport mais ya lobi za mbongo na ye moko ata ba 10 000 ren na passeport na ko futa po za mbongo nanga moko ba parana ba tindela kinga mbongo siko batu oyo ba parana ba bazana possibilité wana te est-ce que ekosimba merci beaucoup papa kata tozongela yo pesa na ko pa diversion basique ekozongela vraiment papa na expérience oyo za nango solution nini to ko biso na unité na kati ya communauté congolaise. Moi je crois que le grand problème dans la communauté on veut ramener tout à la politique. Or, la communauté
ma communauté congolaise, c'est une société d'abord. Et en tant que société, nous avons des problèmes sociaux que nous vivons, que nous rencontrons chaque jour en tant que personne. Et nous, en tant que personne, nous avons besoin de donner des réponses à ces problèmes. Par exemple, les problèmes de l'immigration, les problèmes même de passeport, c'est un problème social. Mais ce n'est pas un problème politique d'abord, c'est un problème dans la société. Il y a ceux qui sont capables le petit nombre de ceux qui sont capables de se procurer un passeport et le grand nombre de ceux qui ne sont pas capables de se procurer le passeport. Il y a le problème de la manière dont nous sommes traités dans des hôpitaux sud-africains. Il y a le problème de comment est-ce que nos compatriotes sont en train d'être traités au travail. Ce sont des problèmes sociaux. Alors, nous, en tant que société, nous devons chercher à trouver d'abord ces problèmes, des réponses, des solutions à ces problèmes-là. Pour moi, je pense que la manière d'y aller d'abord, et ça peut être très simple. Il faut que les Congolais, d'abord, dans chaque quartier, puissent s'identifier. On n'a pas besoin de faire quelque chose à la pyramidale, quelque chose de très grand, d'abord, qui doit devenir la structure, et puis en dessous. On doit d'abord, les gens qui vivent à Salt-River, les Congolais qui vivent à Salt-River ont besoin de se connaître. Il y a un Congolais qui vit à côté de moi, il y a un Congolais qui est quelque part là. Un exemple que je peux donner très concret, vous êtes dans un même quartier, c'est à Belleville. Vous êtes à côté d'un Congolais, et Congolais. Un Congolais, quand il tombe malade et il appelle l'ambulance, l'ambulance fait à peu près, peut-être plus de 20 minutes, plus de 30 minutes. Mais vous pouvez être à côté, beaucoup de Congolais ont des voitures. Vous pouvez prendre et dire, non, il y a un frère juste à côté qui a une voiture. On peut prendre le compatriote et l'amener à l'hôpital, avant même que l'ambulance arrive. Mais tout cela ne peut être possible que si l'on s'identifie, si l'on se connaît dans le quartier. Et cela, ça n'a pas besoin d'être, est-ce qu'il est combattant, est-ce qu'il n'est pas combattant, est-ce qu'il est... Bien, selon votre expérience, les Congolais ne se connaissent pas en voisin. Oui, il y a le problème de se connaître. Je peux connaître que telle personne, c'est un Congolais, il reste là, mais ça s'arrête là. Mais entrer en contact, une connaissance qui est engageante, qui va jusqu'à l'entraide personnelle entre personnes, au lieu que l'on soit 20, au lieu que l'on soit 30, mais les 5 personnes qui sont dans un même quartier peuvent se familiariser. Cette familiarité devient créer une solidarité familiale dans le quartier d'abord, j'insiste là, dans le quartier d'abord, avant que ça soit une histoire de Cape Town tout entier. Dans le quartier, en tant que Congolais vivant à Woodstock, je connais mon frère Esaü qui est à Woodstock aussi. Je connais mon frère Katakata qui est à Woodstock. Et chaque fois que nous avons un problème de Woodstock, par exemple, nos enfants sont chassés à l'école. Les enfants de Katakata, les enfants d'Esaü étudient à la même école que mon enfant. S'il y a un problème, nous pouvons résoudre ce problème d'abord en tant que membres congolais vivant dans Woodstock. Si nous arrivons à avoir cet aspect de résolution des problèmes au niveau des quartiers, et ça va s'étendre, sans passer par... Parce que ceci n'a pas besoin de voir qui est le chef, qui n'est pas le chef. C'est une structure qui est tout à fait sociale. Ça n'a pas besoin de savoir qui est combattant, parce que, en fait, il y a une chose que l'on doit savoir. Ce que j'ai constaté dans la communauté congolaise, on agit beaucoup plus par des rumeurs que par des faits. Alors, parce que je sais que Katakata, c'est un combattant et il a ses positions comme ceci, et que moi, j'ai besoin, par exemple, d'avoir tel frère qui est là. Je peux aller avec une rumeur, je lui donne, et je mets vraiment des preuves, et je dis non, écoutez, ce monsieur ici, il est contre ce que vous êtes en train de faire. Juste pour créer la division. Pour créer la division. Et ça se fait maintes fois. J'ai des preuves. Je vous donne un exemple par rapport à ce qu'il vient de dire, la marche des étudiants. Parce que Augustino, je ne le connaissais pas. Il m'a atteint.
je l'ai reçu, il m'a parlé de leur organisation et j'ai été intéressé. Je leur ai donné l'espace dans le journal, j'ai parlé d'eux. Et il est venu encore, il dit non, nous voulons organiser la marche. Je dis non, c'est une très bonne initiative. Il m'a donné le concept de la marche et il a écrit, j'ai donné l'espace encore dans le journal. Et ils ont préparé la marche. Ils ont préparé la marche. Et le jour de la marche, nous nous retrouvons, le jour de la marche, nous voyons des gens, les combattants, en train de venir. Ils disent qu'ils ont eu des informations disant que cette marche va... il y a des collabos. Il y a des collabos qui sont en train d'utiliser cette marche. Vous voyez, quand vous... Quelle a été cette preuve? Je me suis posé cette question. Quelle a été cette preuve qui a montré exactement que cette marche... Parce que même quand vous regardez les cris, quand vous regardez le mémorandum, j'ai lu le mémorandum, j'ai lu la préparation de la marche, je n'ai rien vu, en tout cas, ni d'acquaintance avec le PPRD, ni d'acquaintance avec Roger Lumbala, ni aucun nom de tous ces gens-là qu'on a entendus. Mais je me suis finalement, parce que nous avons fait beaucoup de recherches juste après, parce que ça nous a vraiment écœuré ce jour-là. C'était une opportunité où les Congolais pouvaient utiliser cette énergie de la jeunesse pour faire quelque chose, pour montrer au monde entier que nous sommes tous ensemble, voici ce qui est en train de se réaliser, nous sommes tous derrière les jeunes. Mais alors, en faisant des recherches, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu des gens qui sont allés juste exactement pour saboter l'œuvre que les jeunes ont voulu faire. Donc si je comprends bien, vous accusez les combattants d'agir sans vérification ou sans vérifier. Pas toujours, mais il y a des moments où ils le font. Il y a des moments où ils le font. Je suis journaliste dans la communauté. Il y a des fois où je vois des faits exacts. En parlant avec des personnes individuellement qui sont des combattants, vous le sentez même. Merci, je pense que Papa Katakata, Azan, Akata Plateau, Papa Pichu, Azan, il y a aussi des combattants qui ont mis sur le poste, il y a juste sans vérification. Merci, mais tu maman, selon votre expérience, déjà, les papas, la solution d'aller, c'est la solution. Il y a Baksana na oyo papa Olivier Lobby. Bon, à lobby que aspect moi c'est important c'est que bato banda ko s'organiser na ba quartier, c'est très important. Dans exemple il y a social media, tout ça na WhatsApp. Exemple bata so tu vas en WhatsApp na bango, Belleville WhatsApp na bango, Cape Town non. Na niveau na bango na groupe na bango ba maintenant ko s'organiser. C'est-à-dire que assistance hôpital, assistance école pour na ban assistance ya boy na boy. Ndenge ce qu'est-ce que ba réussir ko s'organiser na ba quartier wana, ndenge Cape Town Mobimba, surtout exemple civil society, il y a Cape Town Mobimba. Et ça c'est que ba groupe on a nyonso et ça c'est que anda sous civil society à Cape Town. Et à to réussir wana c'est que il y a Jobo peut s'organiser de la sorte. Jobo s'organiser de la sorte na l'autre il y a ba province en Afrique du Sud. Dès que to commune à civil society il y a South Africa. Dès to il y a Afrique du Sud et dès to kende il y a diaspora Mobimba. Donc ça commence comme ça dans le quartier. Nous prenons la ville, nous prenons le pays et ainsi toute la diaspora entière. C'était juste pour ajouter à l'idée d'Olivier. Mais nous rentrons maintenant, dans mon opinion, par rapport aux solutions. Moi, je crois que j'aimerais parler de l'aspect social parce que Sony, to pas si tôt humiliation que la population congolaise est en train de subir ou d'expérimenter en Afrique du Sud ici. Ils sont un peu plus social pour nous. Il y a le problème avec le papier. Quelqu'un peut être demandeur d'asile, Ngunda, comme on le dit, commandement, qui va faire 5 ans, 10 ans avec ça. Ok, interview, mass lise, il faut longwa, soit aux vivre sans document. Il y a plusieurs problèmes. Je voulais parler de la mentalité. Les Congolais ne s'aiment pas. Il n'y a pas l'amour entre les Congolais. C'est ce qui divise la société. Pour ceux qui ont lingui, on a toléré. Ceux qui ont lingui, j'aurai du respect. J'aurai la patience. J'aurai l'amour. Je vais prendre soin de toi. Na comment on a dit, oh, papa Serge, l'objet à Salinani entreprise. Na ko souhaiter le meilleur. Na koluka pena imiter yo ceux qui le lot ça les entreprises exemple nous dire na ligne nous va sécurité ming il y a sécurité engagé 5 congolais tu moi deux c'est pas moi Camerounais on a Brazzaville encore ngapelo bifo na imiter
Naza na campagne, mais naza na soutien ta communauté. Na créé ba livre loko, nazi soutien ta communauté, mais ça c'est un autre dossier. Je vais dire ceci. Ceux qui toza na amour, na komona que muta créé campagne, na kocha moi le boko na ko souhaiter. Mais s'il y a pas l'amour, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la haine. Ceux qui n'a créé campagne, il y a pas l'axanine. L'axanine a créé campagne, il peut créer campagne. Au moins compétition fait à l'accueil, muta sali bolam, il peut le ko sa bolam. Il faut muta sali bolam le ko souhaiter. Livre pas publié. Les gens ne veulent pas supporter. Aujourd'hui, c'est l'émission. Combien de gens viennent te supporter l'émission pour la production? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que les gens supportent financièrement? Aux habitants maintenant, on a préféré que identité na sombi catch 1500, mais qu'on a soutenir Papa Serge l'émission. Donc c'est un peu ça dans l'amour. La communauté doit avoir l'amour. Quand on a l'amour, on n'y aura pas la jalousie, il n'y aura pas la haine, il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas les antivaleurs ni le bassesse. Parce que quand il y a le bassesse et les antivaleurs, au commun mutu asali a capteur na somi mutu ka banzi ko progresser ça ka 5 yo il y a 15 ans ozo matate au komi ko ina mutu, ça c'est la sorcellerie. Il faut enlever la haine. Quand tu mets l'amour, tu commences nanya peki si yo okende collège sur papier OK yo ko la musala o banta no fils so mamu non yo luka o copier bolamu yo moni pa mutu yo posa bolamu mutu ta biso ke yo fanda ka na musala no wano sokola ka base na restaurant pendant 15 ans na fo yo po yaye azi papier na ko azi musa po yo yina non ba biso bongote afo disize mutu nyonso la muka na tango bunda créativité kende yekola cour yekola musala progresser soma pe mutu ka progresser banda ko supporter communauté. Ça c'est mon point de vue. Comme ça tu as part haine, tu as part manque d'amour, tu as part ba bassesse, ba fitité, ba jalousie. Au moins une communauté ko progresser puisque to komina, cette communauté ça fait de 10 personnes, nous avons 7 personnes à 7 wana ba twaza ami tuka ba twaza ba campagne ba twaza ba moyen ceux qui muta beli ata fruit sur le week-end to ko supporter pas à papier réfugié mais to yebi ke to ko ki o 500 bongo to tindi mutu à aux opérations to nani boy azu solisa parce qu'on a des gens qui ont l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils avaient réfléchi à aller étudier, à avoir un papier, à trouver un meilleur travail, à chercher comment mata self-employé, qu'on crée ma campagne, qu'on zambon, qu'on progresser parce que tout est possible. C'est ce que j'encourage la communauté à faire. Ça c'est mon point de vue. Merci beaucoup. Papa Isaïe, votre expérience. Vraiment, merci beaucoup. Non, vraiment, merci beaucoup pour l'opportunité. Je crois qu'on a profité de la Koloba. On a passé toujours pour la question. Je crois Tozoe Bapendan que définit qu'est-ce que Kozala Namboka Mpayate. Parce que tant que vous avez Namboka Mpaya, vous avez une culture nabino, une moto nabino, une valeur nabino, makambebeli, on a place. Il y a possibilité que ça disparaisse. Il y a possibilité que trace nabino ya existence Namboka netika Kozala susté. À cause il y a manque ya ba respect ba principe moko oboko ki kotiate. Na kanisi batumba loba ke non le vente affamé na point d'oreille. Mais quand on mona que le problème est allé tant bazo définir le vente affamé na point d'oreille, c'est-à-dire que le ventre oeza na biloko, c'est-à-dire que il y a l'énergie oezo zala ezo zomana biloko wana, c'est-à-dire qu'il y a la calorie qui vient par cette nourriture. Cela veut dire que non, ce corps-là n'a pas d'énergie. Alors, quand le corps n'a pas d'énergie, cela veut dire que non, les problèmes, il y a qu'à penser à bloc logique et ils ont manquement. Alors, manquement, on a ils ont kende na bechelon et chaba deganango. Alors, et l'on a remarqué na société na bisonde tozabo où ils appellent très sérieux ezali tozana tenté. Il y a cause un espace, il y a réflexion, il y a avancement, il y a biloko où c'est important. De deux, tous un problème très sérieux, il y a cause même que la statistique. Il y a des faits sociaux, puis des conséquences après 5 ans, 10 ans. Toi, on a été. Tous un temps même pas que bien que tu le baka mingi to saka mingi mais tu raisonner OK. Na makambo to sali oyo ekoki ko affecter moi na ngana ndaku ndenge nini soki nazate. Parce que moi, non, quel que soit quoi que vous en avez sud-africain, quelque part, influence à Congolais qu'on y a coûté quelque part dans le Mokobo. Alors, tous un a problème sous ya koye bakopé ça, ba valeur ya biloko moko patriotique te. Biloko patriotique to ebi to pesa ba valeur nangote parce que si to pesa ba valeur nango bien selon ngai na point moko papa katakata lukoloba awa na si ayebi on a lobango toujours. Si to pesa ba valeur ya biloko patriotique tu es comme un point, mais bas aura ma bête. Na point que ce qui papa Olivier a influencé le comme mabé que communauté est la capacité à effacer.
parce que quoi effacer dans quel sens? Dans le sens que azesu na accès ya ba idéologie na été na kati ya communauté parce que ils a considéré comme ils a poison ou ils ont détruit communauté. Alors ba respect ya ba valeur patriotique wana loko ils ont boma biso. Effacer dans quel sens? Effacer dans le sens boy. Ok. Bon. Vraiment, eza émission moko eza makamoko importé zo lekala awa mais na vie na ngai ko effacer na zo effacer ezali ko sala ba diplomatie nyonso de sorte que mutu wana aza na accepter na communauté pona eloko alingi ko mema communauté na nzela mabe. Piste de solution ko effacer ezali na ko pesa proposition al bolongole na Cape Town. Aya na ndenge na ye? Bolongole na Cape Town. Pona ngai avi bolongole na Cape Town parce que c'est toujours défini et ko défendre ba bloc patriotique. Pona ngai ezali il faut tout respecter pe ba loi ya révolution. Alors la loi révolution ils ont senga pas bloc moko ko frapper dire de sorte que bato ba mona ke valeur eloko to sala oyo eze eloko te ya lipana nguba. Intéressant. Ezali eloko moko oyo ke ezo protéger la génération ya bana. Alors mutu nyonso akoya na likambo oyo na conscience na etanga zo kota ayebake maseki salango na ndaku na yo mais na likambo te différence ezala maseki salango na mweso na ndaku mais na likambo te parce que awe ezali valeur ya mboka awe ezali conservation ya ba valeur ya une nation oyo eza na mboka mupaya oyo ekosala ke lelo tolobi mutu asaka na congolais te ayebake ba congolais bazalaka awa metal place bakoma. Alors pour la ngai na ko définir eloko tokosala ngona solution pe mususu ezali nini? Solution mususu ezali ke ndenge tozali awa nakanisi tozana problème ya koyeba nani ayebi nini tozo buka loi naturelle oyo ezosala oyo elobaka les oiseaux de même plumage s'assemblent tozo buka ngo. À quel sens? C'est sens que nga soki harmonie ezalaka na katakata nga so na ina sa eloko moko boye to eloko moko penda ya secret oke ekoluka esa ku mama na ku na luka katakata pour nga esprit des habits et simba bien na ko luka desino te pona to e simba te il faut na luka mutu moko. Alors bato basana ba tozana culture wana te ya koyeba ko sala collection ya bato bazana capacité ya kozala eloko moko ensemble pour eloko et atteindre l'objectif oyo eloko bombiso msupe ngwana to sanctionner n'importe qui n'importe comment ou yebo asalibo azakabwe bamsuku tutie comme tina point que ba soutenir même mutu o asali eloko amabe. Pourquoi? Parce que non respect ya ba principe wana ya les autres de même plumage doivent s'assembler. Tozo bukang. Alors eko soki to arranger biloko wana te selon ngai eko bebisa biso soki ngai na moni net na pesa ki exemple na bandeko mona pesa moni soki awa tozo kana toza 10 tozo kana déjà na 4 moko bayoka na bien 3 moko bayoka na bien 4 moko mususu bayoka na bien to na aussi saka wana pona nga ezala boke 4 wana baza ensemble ba créer loko moko boy. Toi mususu wana baza ensemble ba créer moko boy. 4 mususu baza ensemble ba créer lo moko. Comme ça et ça là que baza na capacité ya koza na liaison ya coopération ya ko collaborer. Mais na biloko moko basique 4 wana il faut baza ka mingi batava ensemble. Alors à mon avis na moni soto ken apona et que même na idée que comme même na quartier bandi na quartier et bandi na boy parce que ba pire ba yoka bien pire à cause la que ato fingi ngai mais soki oza pire ko finga neza gravité mais oza pire te so a fingi ko finga za grave. Voilà un peu lo ngalo ba mkiangona. Merci na kasho bato na Kasai na Kasai Horizon. Merci pe bato na poto na Congo promo ilongo na papa Kindu na tondo mingi pe na bino bato na biso na Kinshasa na CMB. Merci mingi pour papa Pichu micro mingi yangai ba réponse bino. Merci. Pour le moment mukie na kati ya débat na biso likanisi limaki de depuis ya kosanga na biso ana bandeko babi ki souci ezali pour diaspora toko malokola moko en Afrique du Sud. Pour nous qui n'est pas rejoindre pour te combattre peut-être n'ingo limite de te combattre comme
nous sommes tous considérés à l'extérieur du pays que nous sommes des combattants. Pour te combattre, même dans la carte, il y a un bouc à prendre, je ne sais pas. Il faut nous en il y a une quantité. Je pense qu'il y a UNNC, lobby qui est tout créer vote pour te ça. Autorité moko. Communauté. Bon, en fait, naina répondre yo depuis que naza a on a ba groupe ebele et ben na autant ba comboté tu as que comprendre que ba groupe wana bazala qui pour na intérêt na bango bazé ba opportuniste ba créer qui ba groupe moko ba diaspora ba konti ba diaspora pour nous représenter à la fin bazo s'associer toujours na bateau mabiso parce que toko parler de socialité sur politique na stabilité parce que tout est lié na politique il faut que bateau bossana on comprendre mais la politique totalement nos bases éducatives na biso parce que na source parce que mutamuto azo laksa o yazo ba parana on comprendre soit aux na ba parana soit aux na école on comprendre il faut que la base éducative à congolaise qui détruit depuis entrer à Afdel les lots combien le nombre d'analphabètes on a mboka il faut comprendre les lots tous en masse ba congolais ba vague il banda ba musuba kenda ba classe tous en la façon ba to réfléchir ndenge na ndenge c'est pourquoi biso musana feza ko lemba congolais te azali boma te azatanga classe te biso mission fezali ko encadrer les congolais étrangers mais pour to comme na idée wana bozoloba to so inviter ba groupe wala nyonso parce que ce sont des groupes na yo ki ngo lelo je pense que qu'ils ala kata musoza gamba 2007 2000 na mona ngote baya biso tozali awa tokutana na arma tungulu chaque dimanche baya te parce que na chaque groupe alingi moi président congolais alingi moi président baya kana ba forme na bango ba soso na biso chaque fois non nalingi d'abord na sisa s'il vous plaît monsieur les journalistes pour bateau ba olanda biso ba comprendre il faut na ba yoka idée na tina suka sinon ben OK blokola makonga izo bela biso et là on a ça bango mais avant baya pa na biso bazala conscient ba prendre conscience ya eloko ni tolingi to sala pepo na nini tozo bundela mboka soki bazui conscience et que baye ba différence ezalati dans les combats biso zana ba swahili ba isambecho baza ba swahili ndeko na ngai na linga ke mingi il est Kivu tozana ba luba bazali wana ebele ba Paul Mukeni alinga bango mingi tozana papi sukami il est du bas Congo tozana batumsu baza ya bandundu dans un pays même bande kwa kindu donc c'est-à-dire que c'est vraiment une minorité qui peuvent parler ou qui implémenter le bengi tribalisme et division. Moi je suis un nationaliste et oui micro merci de recherche on a ça malobe belé vraiment pesi de quoi côté siko tana biso nyonso ndiro yibi biso bata mais pour mes amis na comprendre la linga qui na bando répondre permettre ngana répondre parce que na banda na papier zai non faut na banda na mettre kata ndimo akize biso liboso si la marche na biso 3 minutes exactement muke mais le ngalo ba moko biso étudiant na loba qui ont déjà des séparations dans la communauté congolaise même na université séparation ezalaka donc ino kuna tena répondre na marche na biso kata mapoani ba combattant quelques combattants on entend combo nae vous êtes accusé d'être combattant aussi mais là oui non combattant ngana combattant depuis 2011 ba image ça série wana na no moi muke mikolo ba ndo mona biso ya zoka marche oyebe loko obunde moza no shwate mais to okende ba image ça to ko bimisa anyway ndeko wana amona ngai no kabola newspaper na mutu soit disait ya Roger Lumbala abenga mpandike marche esala mate pona ya za muta Roger Lumbala na sena marche ya betidia esala mata makanto tangi na nteso akompala yo mwana muke otitembi na mukolo ikamwana ezati kama yo mwana muke ezati na kwa biso lo moko biso ni sese to lobaga babwa kama ya fufu po moni mupaya te donc soko moni mupaya ye bolamba kendo luka information tuna e papo ko lia to pesa bani tondana poza fufu te yo ya bwaki mai bola inzalati yokazo bonga ba luka ndi information ba yepa na biso ba yeba problème za kindi ba soupçonner que le roi bata Roger Lumbala baza te ba yebi askizenga na otanga kombone papa Gilles ayebi mina komba docteur mwana nae Jires mon ami tozala na trop azapi na organisation na biso te ba moni elongi ya Jires na biso abi non bata Roger Lumbala ba high jacket biso yoka so na biso le pesa so passe ces années to mona ngie ba o mingize biso moni siko na ndeko ndana otolo basiko papa Pichu ayebi pas même union de nouveaux nationalistes eza ignorance na 2014 area yaka pakata marche eza ya banani
union de nouveaux nationalistes union de nouveaux nationalistes oh ba ignorer lelo biso to ida ba jeune congolais bana bango ba leki na bango bazwa ba books ba kota université to aider bango na ba cours eza difficile pour ba mata université na si ça makamba marche ba kata biso marche eza information o ngana okize jamais na ko kize baba kata parce na bi ba pesa ga information mutu na kizaka lo na zo lo bango za ndeko Fredi o na telemana na solo na en plus na zala na communication na ndeko Mike combien il faut bata konje lumbalo ba benga biso ça la ligue je ba jeune na kata Fredi si siko moi ya makamso eza ya lobate mais biso tout ça la même cause na ba combattre lo onde ba sala ba ndimato ba s'excuser pas na biso au lieu de soupçonner ou bien pas ça sobre preuve ils valable que balinga ba hijack marche na biso pour nous expliquer papa Zaya lobaki lo mo place wana que tous en tenter ya ou même que ça la ba statistique non ba tezali lo que ça volonté na communauté congolaise tu as ba skills nyonso tu as compétent tu ça makambo nyonso et c'est ngaba basala et ça juste le cambo ya volonté de biso ya union de volonté to ming to kizara bato ba yamboka liboso na biso donc ba mema biso na nzelo bonga to kendete tellement ba batebele ba yaki basala ki musala obongisa ba montre e ngape na ye balaksinga me musala obongisa ba montre ngape na komo obongisa ba montre bato ba ya to obongisa ba montre mais bonga pesa biso ba option que on peut avoir option que ndeto zawa okobongisa monte okobongisa mutuka okobongisa nini vie za partout mama Nicolas lobaki objectif faut ezala donc tous option mutu asa na ndenge na biso ndo baga merci biso ndo lobaka ezali kamba volonté toza na tawana donc on ngana bakse ya ngona mais naza vraiment dessine ndenge ndeko nani alobi ayebi union de nouveau nationaliste était na sentir vraiment eza un peu ignorance normalement toi na débat donc mon mtana aza libre ya opinion na merci papa Edi ngai namoni to bimima mukie libanda ya masolo to yela lelo et poto zonga lisusu awa déjà na moi minutes automoni déjà que moi division déjà na kata plateau et c'est l'autre et l'autre ni ngato réparer en wana c'est landi bien lo nga lo bag li bosser ça là que il faut to vendre en famille tout ça bandeko tout solo là idée a ba pesi comme idée a solution ezala ki non na ba quartier nyoso tous un système qui est système ya bato oyo bakoki ko za na moi ba identifier et tout et ça idée ça idéalement réaliste était pourquoi parce que faut toye baki awa batu babujaka facilement ko vanda lelo awa deuxième troisième mois ça va te idée on est aussi bien de tibiso na ba université dans ça la programme à 4 ans donc facilement qu'on s'organiser wana mais la place que nous trouvons dans la wana et simba te pour soma banda batu mingi baso banda côté déjà pour contribuer to ko basa idée na solution wana siko wana et tozonga lisusu tozala na centre oyo ezala et exactement que centre on est toujours dans la politique non c'est pas politique cause social depuis te expliquer biso ana mone to mukie to sale fort yako aider to foutre la rabat tout ba binderval to ida rabat na classe ba bloc bongo to ko s'organiser d'une manière que to y ensemble to tche ba ambition na biso politique à côté et to vandi comme une communauté pour te trouver ba solution na ba problème o ezali social na kati ya communauté na biso. Donc on a cette tribu qui est dans centre pour pouvoir ba na ba quartier ba cause na ba possibilité te ya ko mobiliser ba ressources pour na ko trouver ba solution na ba kamususu et cause un peu na quartier mususu c'est possible que na quartier mususu ba bazana ba voiture te ou bien mutazana voiture kaza musa na sécurité pendant que ceux qui tribu qui est dans centre moko to na bureau mutako kota c'est ba communauté mususu ba sala go ça marche. Donc si je comprends bien, vous soutenez l'idée ya kozalana leader moko ya diaspora pour traiter les cas. Le terme leader eza eloko moko créer division. Na moni ezana bientôt benga kaka bureau. Na kata bureau il faut mutu eza. Oui, mutu eza mais si ko to pousser terme on est leader te. Non, dans les sens auto. Bengango il faut utiliser. To koloba management. OK, ça va. OK. Tout ça na moi équipe moko boye oyo ezali ko se constater na ba tuzana batu miso baza plus tuzana batu oyo baza ba expert disons na makambo ezali juridistique donc c'est mutu mwaza na problème faut ba samba biloko boye mutu wana akoki ko utiliser ba ressources na utiliser
ba connaissance na ye pona ko aider ndeko kuna côté médical to na mutu kuna côté finance to na mutu o azama na kati makambo wana o akoki facilement ko aider mais tout ça na centre et centre wana ezali ezoko tambola selon ezotambola par amour ya que non yoza congolais nga naza congolais et non que ngai nazali pour les abongo tokozala bandeko mosusu bazali bata PPRD à cause on a besoin tout à côté faut te tolérer et l'autre ils ont mabisi ça il a quoi ya ko tolérer oui tout ça na ba différence na biso to vanda to sola to bani sinon to kende ka boye to kende so musika te depuis to bandi makambo to so kende wapi. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as déjà papa ils ont le moment avant moi na poser cette question de la continuité to so poser le moment ko réagir to contribuer dans les candidatures de wala opesa. Bon papa journaliste na besoin na répondre de quoi mais qui na Patrice Emery Lumumba. Parce que quand il dit qu'il était combattant, au jour bakanga qui est oyo a tomboka qui est ambassadeur ya Belgique, nazala qui sur place. Tu vois ngana yana kati tiba kangi ba vande tena mabele, c'est qui na yana kati wana. Po na nini bakanga qui est pour ambassadeur à ABC qui est bino. Bozaka lelo mémorandum, lobby mémorandum, est-ce que vous croyez que no ba belge ba ko bundela mboka na bino? Ou les bino moko ba congolais boke ko bunda. Bozo ba mémorandum. Na ko zo pe na classe yango na sia pe ki na ngote. Bino mo bozui conscience te. Sikoyo comment ka ba belge ba ko bundela bino. Et donc pesa ki kanda wana, ayi kanda ale. Chivundu akanga ambassadeur boy tout ba yo kangaye. Dieu merci, bato batombo ki wani to buki immeuble wana, ba libéré, ba beti biso masasi, ndenge ezalaki. Et on a qui na nzela zanini. Problème ya marche na bango. Mutu moka za contre marche na bango te. Mutu moka contre marche na bango te. Mais marche na bango ezaki na agenda caché bango mo pe ba yebaki yango te. Je pense qu'il va préciser de l'exclusion la solution ba ka na kati ya communauté za la traité solution ezani ba ka na kati ya communauté c'est to lingi za la traité attaque ba congolais parce que normalement ba ka mo to za na lokaka na mutu kana ngai mutu mo atinga carburant na kena Atlantis na kema Masberi congolais akufi kuna to aza malade to zuiye to zogi hôpital ko so take congolais mais agenda caché na ya politique na yo na to zotala ngono te mais attaque congolais moi to sala kango to kunda ba to belea o na wesani kepa oyo afinga ba combattant sala boy jura kokufa muta okunda epe azate alors ba ngana mutu ya rais nga mutu boy mais suka akufi kaka ba combattant oyo bafinga kaka ba voyou ba cotiser mbongo ba kundi. Si je comprends bien vous traitez déjà les cas to tetaka ngo balebele idée na bango eza kitoko mingi parce que kozala l'administration moko boy songolo pona ko aider. Donc vous soutenez l'idée. Na soutenir l'idée mais idée wa tozaki nango déjà izenda bato mususu ba haja ki idée wana tango bayoki ke non mbongo moko ezo mana chevron 150 000 pour na soutenir la communauté congolaise. Bande ko wana bakanga mikanda bakima nango. O na zolo ba ndeko Isaïa yebi yango normalement. Et pesa biso ba problème bato biso bakina ba prison. Pour na ko défendre cause wa mukanda oyo to zwaki yango pona nini? Pona ko défendre ba congolais oyo ba musu bazana moyete. Bana musu mama akufi atiki bana awa. Bana batikala ba orphelin. Bande ndeko mususu mobala akufi atikala yemo ndenge wana musale ezate loko ezate to sala ngelo to sala boye bande ko mususu ba mona ke non bango lokola ba komona bango ezaki na catalyste wana ba profiter ba zui mukanda ba kiminango e ko bato batolanda mutu moko beta kayeti na ndako liboso mwasi na ina bana na ye batu ba komi ko kenda ba boloko. C'est pourquoi mikanango te violence et c'est un raso mutu a sengi violence ezala. OK. Parce que d'autres qui normalement to c'est papa o ezali bien communautaire. Mais yo lingo zo ango lokola
gender privé na bino moko ba de 3 personnes pour la solution to beta bokangi communauté mo manotage pona boyoki ke non chevron chaque communauté ba pesa fond ya autant pona population wana ba duka moyen ya ko se sungana entre bango na bango so muta kofi ou bien so li kambo zali boy so li kambo zali boy mais groupe ba individu ba kimina ngo nakati mukio pa katakata ko beta wana iramina ka au moins ba solution na ba sociaux o ya kati oui to ya politique ko beta wana c'est to beta na cadre ya communauté hein j'espère lobo ko sala ngo sauter ezala bato mususu muto akufi azumbo be ba kimina ngo Isaïe mamoto na zo ba Isaïe ayebi tant que tu bêtier à ta télévision à zogi mbongo to zimbongo to kondie bembe wana c'est solution mon année so lobby tango yo mais c'est Serge komona yango okosala yango te po bi que non soki na zimbongo wana bakobeta ngai c'est okosala yango te Congo na tu vois pour comprendre vraiment au moins il y a des choses on va voir quand solo ça contribue na kata débat na biso mona na kusi joue l'ambiance correctement 2011 nazo amuke sima to kinda ba congolais ba réfugié lokola biso to kendo nga bango vers 23h na outri ba osala réunion ba sali république du volcan ba diviser Kivu Nord Kivu Sud Kivu ezala république mosusu OK et mama na réunion ya monene so yo ibi opération mutakalisation oyi bana liboso bandani na organisation to kanga bango ndo tutika bango mitakala mukolo wana vers 23h Pichu alerte azaki journaliste mais journaliste kanda eleki a vu machette abeta moto na kati ya mukongo aboyi caméra ona ni kolanda déontologie parce que otali nombre ya bato sur 100% ya bato bazaki place wana ba Burundais ba Rwandais bazaki à peu près 60% bien 70% ba Congolais bazaki muke mais ba Congolais mususu oyo yo ko tena nzela boy ko tikala jamais ko ndimate mutu wana ko participer na réunion wana so amoni yo na villa monseigneur Mosenga kosa sérieux moko makas pe ako expliquer makambo ya Congo tali faut Congo na besoin de liboso boy na butu na 23h s'il vous plaît réunion là aussi réunion na Outri côté cimetière on va outil par-ci par-là quel est le cimetière donc là le kanga bango to mema 2-3 personnes na Belleville moko président bango akimi vice président to kangié le vice président azali chef ya ania na Lubumbashi René oui OK o to kangaki azaki mbasa na porte to wa betie alobi no nazaka basa te nazaka maître te na kosa ka pona zo musala mais naza maître te barako vana Wembek yepe azonga Congo. Merci beaucoup pour Katakata. Vous avez à moi 30 secondes de recours. OK. Solution ya makambo eza nini? Solution na les Congolais il faut prendre conscience ya mboka na ye. Ce qu'on prendre conscience ya mboka na ye, akozwa conscience ya koyeba ke no oyo azande konanga, oyo azande konanga, mama Nicolas azande konanga, to songola azande konanga, to luka boya kosangana, po toyeba nini tokotala lobby, tokosalisa na ndenge nini awa. Tant que Congolais azo préféré cause la libanda ya masolo ya koza conscience que non aza Congolais. Cause la conscience ça veut dire cause la combattance. Cause té. OK. Parce qu'il faut dans les pays éclaircis parce que place tout le monde est combattant. Tout le monde est combattant. Olinga tous combattant. Attends Nicole, ni aza combattre livre na ye. Aza combattant na yebité. Conclusion na ngai ezali boye. Tozala besoin to sangana. OK. Congolais nyoso. Esiko ozali. Ozala muluba muswahili mungwande muyaka mukongo mutetela mundibu mukusu batu tuba wewe wiki oza Congolais to sangana to kende liboso so to sangani te to ko arriver l'objectif na bisote. Merci beaucoup fidèles téléspectateurs, je pense que vous autres sur la piste de solution ou toujours partager ba numéro za to ko singa no voter yo préféré tinga sur la message mais la préféré solution izana oyo la mission où les a kolanda préféré to ça la tout ça ba vote na bino to ko to la solution et vous allez ni pour mambo oyo wa pichuna mambo oyo contribution na ni to solution oyebi nga lo ba toujours na ba mukuse na linga mingi musala ele kamalo banebele voilà
parce que Namboka la biso na leader moko alobaka nombreux comme vous ont tenu des discours similaires, mais une fois aux affaires ils n'ont pas été différents des autres. Aux Hollanda, qu'est-ce qui prouve que les lots sont battus à la chose? Est-ce que au tenir donc ça y est, le mouvement la politique, mais les politiciens ils ont toujours rassembler à masse pour influencer bango tout le monde va belé tout na mikolo ba sala mouvement association ils ont la politique ba même ba na politique bon na ebité ya wala na ebi ngote on est vraiment na ebi ngote papa oya uto belo moy tikenga mais tellement toi na plateau faut tous se supporter pour la démocratie c'est moi qu'on se supporter mais quelque part na ça ba batum suna bisa ça ngosiko ke ba mbongo bino bo tangela a na mbongo so to yebi asosi na ngote c'est pas que biso peut on a besoin que ba université toi na ngote tamususu d'accord et belé pe ba besoin autant ba na ngote ba si occasion na te et belé ba otanga na mbongo ba tata na bango ba non na bango ba na gouvernement ba otanga et le peuple congolais a sacrifié na mboka lelo ata na droit à éducation te même pas maï, même pas nimi. Est-ce que bon a souci naï? Et source n'a pas tiré en haut wapi. Fraude na niveau moko na habité. Les lots, tout que autant na mboka na combien de pourcents va congolais bana misala? Vous avez pas poni ba chèque ba belé. Vous avez pas poni ba doit betre ba tout banda. Au kasi ba sacrifier ba fina bangote. Ba la sacrifier fina ba tata na bino. Ba noko na bino ba mende ba Marie Lukia na moi na zalaka zana bango. Ba bon, zela sisa, s'il vous plaît. Vous allez la sisa. Hein? Basé belé. Toki pa bangote. Bana soki ba gouverner mbachi banani. Ba ça ba folie. Pourquoi toki pa bangote? Parce que nous les Congolais, toi un esprit ya obomate. Papa mais tu n'as arrivé là bino. OK. On continue. Il y a c'est arrivé là bino au lui que bango ba ça. Et ça il pas que nous colon expérience aux anang. Et si est arrivé là OK na nenga qui combattati. OK na esprit qui grand frère. Ok, ovantine les qui tournent des coups. Soki omoni mwana soso atonti zungu c'est tatane anase. Yoko okoke pa mwana mende websen. Keni azmasa discours contre Kabila. On m'amène dans ton on ne parle pas de discours. Na PC exemple, na ko conscientiser mwana satana ndeni. Hein? Ba o bateki mboka za batata na biso ba congolais, ba frère na biso. Mboka na biso les a infiltrés. Tu parles qui de l'invasion, tu vers la balkanisation à Congo, tu est-ce que bango l'association na bango basi ba telema ba lobake bo stopper ko boma. Bo stopper ko violer, est-ce que guerre à Kasai na moni ata muto ate, je suis Kasai, je suis Beni. On a eu des réunions avec la société civile. Oyaza awa ba o ba okufa ba bango mokoti. Li solo ya mboka na biso eza na histoire. Ma belone est très sacré. Ton a yusu solier les yusu sanguine, les droits du sol et les droits du sang. Aux Hollanda, nazali moi na yangwene biologiquement parce que ce qui est tali géologie ne bazanda Jésus beaucoup ta quelque part dans l'histoire nanga. Congolais nyo ça na eteni ya mabele na soto zongi pa na biso lelo. OK na village no ba ko expliquer tata no azalaka kingani o nyo so ya biso. So lingolo no kolongi. C'est biso za ba opérateur économique na mboka na vous voulez parler de social. Combien d'entreprises nga na mboko ya yebi. J'avais des entreprises au Congo et kanga pona nini. Na Chine fongoli porte na Congo autorisation d'exploitation ordre national soki de nini autorisation d'ouverture anera leka demia pa leka soki dégérade DCI contribution SONAS na TD a komi ko leka tina na bureau na papa dites-moi pays ezana 99% bato batangaka basalaka te na créer une moyenne peut-être entreprise dans pour aider bandeko na ba congolais ba yeko kangango toi tu peux me dire du social que les Congolais ne veulent pas qu'on imagine la sociale, mon cher. C'est la politique qui nous bloque. Tous ceux qui n'ont pas envie, au Congo, facilement, moi j'étais à Djobo. Ouais, bah envie, il y a Air Zahir sur Air Congo. Oh, Zoya. Les lobes, comment tu as envie de d'Africains. Et vous trouvez ça normal? Et vous allez nous parler du social. On peut bien tout faire ici à social. Tout ça, la banque sociale récolte les lots. Tout ça, 50 conteneurs. Maman, n'a pas fait pick and pay. Nini, bah, il y a tout, bah, boire à blanc, dépôt. Bah, boire. Tu es toqué, pendant la proposal, moi, bien. Ouais, tu m'as pas ça. Tout comme ça, on a Congo. Frère, ngano toko matabangomba awa. Yé to sala récolte ya bato est pour n'a pas docteur Mukwenge. Et souka wapi. Mon frère, tout ça kana mboka te tous conscient. Solution déjà ezani na mambo. Solution ezayango. Na loba bien. Okoza no pe mwana ya collabo. Isa ba bana musuba modéré parce que to bi ke bana bango ba innocent. Mais oye ba mabita tano asali. Boza sacrifier tina 5e génération. Ndenge kingo akumanza boma bakasaya.
nakala au moins lelo a commis sacrifié alors kata kufana à douceur aya ko rejoindre ba misusu ndenge bakatumba iba excusez-moi eza émission politique té na ina pesa ngo image politique té mais je suis en train de toucher certains points où ils sont liés kana social parce que bakatumba baza opérateur économique amine basa makamna mene na mboka na biso mais sous la corruption donc c'est pour dire que ndeko nanga prochainement ils ont débat moko bien auto-organisé na bande so bazolanda bandeko tozala ami du peuple mais nyonso kosala ngote pona ye tosala ngo pona peuple et l'idée pona ba oyo kozana bureau ou pas pour ne pas vouloir koluka ko dissoudre ba parti mususu et au kala vendre bangote parce que na yebi statut na bangote. D'accord. Oyebi statut à CWCT, oyebi statut à diaspora de OSN Kepte, oyebi statut ba groupuscule les a belé. Et là on a aussi ngana bango. Ba il y a d'abord vers Bisso, d'accord? Bisso, la communauté congolaise combattante de Cape Town. Potosola, Bisso tozali wana te pona ko chapeauter bango, mais Bisso tozali lisu ya communauté. Organisation nyonso imposé par vous-même ou bien voté je vais t'expliquer tant que ça va voter à CWC à tobenga ba congolais nyonso baya mais ba o balinga koyate ils ont leurs propres raisons et ba yipani ba yarate donc on a tout fond débat moussouté parce qu'on est sous deuxième débat même Lumumba combatisme état d'esprit comme ben d'ailleurs comme yaye moko donc c'est pour dire que ba vanda na association na bango so vraiment ba na souci ya mboka baye bakote na bandeko na bango biso za bandeko na bango to soli na bango bako garder ba structure na bango mais quand même tout le cas moyen on y toko travailler ensemble mais toko mettre tout au clair ce qui dérapage salemi et là ils a trahi merci toko beta te mais toko discipliné OK merci papa merci maman Nicole na ambiance wana déjà na sepeli mingi pour la solution musuna ko kyo bakisa eza problème eza ba église à l'époque on était na Congo mais Kinshasa 5 ans et demi passé pour à l'époque on a déjà dans au moins chaque avenue il y a au moins une église na habité 5 ans déjà na Zalibanda qu'est-ce qui se passe là-bas. Le message à l'église devait être un message qui appelle qui est en train de conscientiser la population, qui est en train d'appeler la population à l'unité au sens du travail. Ce n'est pas seulement l'église lundi, tout dimanche, tout samedi, nous prier chaque jour, nous jeûner chaque jour, nous offrande, des une solution. Non, non, c'est une solution. Mais si je pars au travail, n'a eu salaire, entreprise a salaire, mais ngai moko na ko comme self-employed, on dit en français. Entrepreneuriat, on a envie entreprendre quelque chose. Si on entreprend quelque chose, exemple, une cabine téléphonique qui est belé, la PCP en plan la bat misusu, batpe basi musa basi pe sous se revenu. Donc l'église va pasteur bati kono message que nzamba ko pambola yo boy na boy non ba comment ko conscientiser batou dans le travail d'abord frère que nous luka musala, sœur que nous luka musala. Can you help our viewers to say in English? Oh, I would love it. Because this can be also. I will talk to pastors living in South Africa and Cape Town, especially where we are. That it's time to stop preaching about prosperity, blessings. We know God loves us. He will eventually bless us if we follow the principles. But what I'm going to say is that preach to people about waking up early in the morning, going to work, make something better about themselves. We can't possibly have a program for church Monday, Tuesday. Okay, we have a program, but you can't expect people to come every day for 24 hours and still expect them to put a tithe and offerings, which I am not against. But what I'm against is you keeping people with those nice and sweet preachings without telling them the truth about God wants us to work. Because when you start working, you become in partnership with God. When you are in partnership with God, you start doing good deed for the community. How will you help in your community if you don't have a job? If you don't have money? If you don't have a source of income? You need to have a job. You need to do something. You need to get money out of your brain, out of your mind, out of your body. Once you have something, then you can help your community. The more we
we get people who works, the more we get people who have means, like resources, material, money, the more we get help and support within the community, the more bassesse na anti-valeur et kokoya. Parce qu'on a plus ce temps-là. On a plus ce temps pour le travail. Le travail, c'est ce qui doit donner la force à la communauté. Ça, c'est mon message pour le pasteur. Ah, vraiment. Biso ba Congolais to perdre ba valeur na biso. So tali ozongi sima, valeur au Congolais zaka na ngona monde na continent africain. Ok, ceux qui Congolais au loba au senti même ata na Afrique du Sud au mona valeur banda pesa ba Congolais na étant ba zaïrois. Et ça kande mususu. Mais ta la place ekita. Nani akomona ngopo aluka esprit moko ya moi. Esprit moko papa le bac picture le bac moi il y a révolution moi et loko moi matissé moi mon toi le bac non il faut tout le bas non alors et loko zo zanga biso tozo zanga mungongo makasi na ko yeba koloba non na makamisus ba valeur na biso ba congolais ndo kita tozumo nango komi normal alors qu'ils loko moi il faut telema to le bas non awa parce que l'Afrique dépendait de la voix des Congolais. Où est l'État africain et l'État congolais en Afrique concernant voix et commis n'a ce point parce que tous est sous la forcité. Alors surtout qui colocato la conscientisation wana ya kosangana ko tchaba bloko moko stratégique ko tala banani oyo basaka misala oyo. Par exemple ndena idée toza ngo na société civile zali ko sangisa ba docteur congolais ko sangisa ba loya congolais ko sangisa ba boy ba dossier mususu par exemple nga Zolanda naza nga loya tena tanga kilo ya tena ça inteme passe na mutema ke congolais ba bomie na policier awa et au sala ke bona lukana na tuna pas na tidi ime na parlement bibo lukana mukonzi ya iPad o la da ba ba policier ba pesa no social na so na ti ba pesiti na netiser journaliste moko o journaliste o ya sali Kabila interview utiliser a kotana ni na muta iPad to kutani na parlement ti pression ti économique journaliste info bakanga na ebi na nini policier info bakanga na ebi na ngama kamaninte soki batu oyo bazaki ba droit ya loya o baza ini baza na souci baza na moko passe moko boy pas que ba sentiment derrière mbongo ba utiliser to ba utiliser agenda mo politique baza penza c'est ça qui fait la faiblesse de la communauté voilà alors ce qui ko zala et que changer moi batu belé batu o biso batu ko biso to yebi na biso te bon ba sala mieux que le kabiso beloya ba docteur ba ka ba congolais belé bazawa ba traitement hôpital net na landaki mama moko akende congolais akende ko bota soki na ni na nation ni wana soki mwani ni moko ezalaki ya ba docteur congolais. Est-ce que vraiment tu as cause ba kandengwa alors ba bloko wana ekiti biso tellement bas que 5 sous valeur moi to zo attend ko raisonner ba bloko a bien zate alors ekomi alors tant place crise ezalaka déjà je botaka ti ba manquement bloko belé ezalaka na zone wa parce que ezandenge moko soki awa place eza salité oko kendo temo subi mais ce que eza propre yo mo conscience no ba kete na subate c'est ça la même logique. Voilà un peu long lenga qui na mekama ko baksa so ki toki ko lukato changer et loko asu kezali to kende peto mekola ba misusu ba communauté misusu o resisa basala nini to approcher bango communauté ba grec et ça la 101 siècle awa comme gouvernement sud-africain et assistera bango na biloko ebele biso to saka ni poto approcher pa communauté récit OK bosaka ndeni to lukana to yeba moi commission moko ezala ekomaka pe approcher batwana moi ba stratégie et luke changer biso moi ba workshop moi ba training moko moi ba formation moko moi biloko moto zo pe mayele merci beaucoup papa Isaac je pense que poto kende vraiment na makambo o to so amalamu bino bato zo na biso ndi bato ko aider biso na kolanda émission o na bokebi kotala ba point ming o to souligner ba solution ba piste de solution o to za ko la musa awa pour esala ke communauté na biso congolaise ezala na place o esengeli na respect o to na ngo pour ça bolanda yango na bokebi bo pesa so ba bieno na bino na ba niveau na biso zali kuna papa destiny to za na suka moi conclusion pour la
balandi biso na suka émission moi c'était à moquer pendant 1 minute et puis pendant osukisa nde biso loba toujours na lycée c'est une école de la sagesse po yeba ke njinja sala busoto tikela mba pembe po to comprendre makambo nyonso tolobi il faut tosala no musala faut tosala musala biso oza prêt ya kosangana na ba ndeko nyonso baza prêt tosala structure eloko yeba mamboko makambo nyonso tolobi awa eloko ezangiza structure tokobanda na se tobandi likolo structure eloko ni tosala quelque soit biso ba combattant quelque soit ba ope ba combattant te tosangana tobosana makambo union de nouveau national non ba limo reconnaître ouais na combattant mettre caractère ba na combattant donc tobosana ba différence wana tosala structure ya communauté congolaise to tambola na yango ndenge comment to lobaki soki muta sali mabe to longoye na communauté papa zia lobaki to longoye na Cape Town to na droit longoye na Cape Town te mais to ko longoye na communauté soki to na structure so structure ezate to longole te to sali yango to yebi ke o ez organisation moko biso to zana to tambola na yango continue to ke merci. Donc ngai na soutenir Augustin Lobaki ndenge to lobaki na sentir que papa zai a rejoindre siko ide wana ya ma commission même administration mo koki ko facilement ko gérer ba kambo nyonso po ebandeli tina suka ya débat ezalaki important ezalaki division ezo régner na communauté na biso comment trouver solution pour na ko réunir yango. Et selon biso solution yango wana politique toko solution politique pour biso toza pour le respect ya ba institution nationale na Congo et tant que ba institution nationale to la paix sous na biloko neti constitution. Donc nous sommes pas pour ce qui se passe na Congo pour le moment, mais na ndenge to soli awa solution idée na biso zali ki to vendre ensemble to tche ba différence na biso à côté tout ça strictement rangé pour na makambo sala kitoko. Merci beaucoup papa André conclusion nanga na pesi merci na bandeko nyonso oyo ba assister na émission oyo na pesi merci na bandeko nyonso ba kotala émission oyo pe kosanganiza malamu pona kotala ne mboka biso zokende liboso malgré mboka na biso eza pays sans gouvernement oyo mboka eza sous l'occupation ya ba étranger à complicité ya bana mboka o baza ko contribuer pour na occupation mboka na biso congolais doivent prendre conscience ayeba ki aza congolais abotama congolais pour na nini ezaki azarte pour nzabaki la congolais ayeba ke lobby après lobby ata ozali banda après 60 ans 70 ans kanisi passion na yo ko kende sika nini suka na yo ko kende wapi mais soko za mboka na yo ata kamo iteni ya mabele koko na bino koko na bino atikela yo okuluka moya kolona nguba to manyoko po oli yango na bopaka na yo congolais doit conscience que oyo congolais ndeko na yo o batela yesika bozana ye que o protéger étranger mususu que ndeko na yo oyo bobuti na mboka moko to longola ba division o alobaka munoko songolo alobaka munoko pakala biso nyonso tozali ba congolais nzambe azalaki mayele to azaki zobate kokila yo congolais nzambe akilaki yo tekeno ozo mutu songolo mutu fulani mais comme on a ni congolais so tali mikanda biso nyonso ezala na Congo ezala libanda tozakaka ba congolais merci mingi. Conclusion nanga eza komona mabe ozoloba te eza wabengi non assistance à la personne en danger. Donc soko moni mabe il faut loba yango. Donc na ba nyonso bazolanda ngai na sepeli ya trop vraiment na moi temps percibiso ezaki mukie mais tolobi ebele bandeko ezaki na plateau donc bo trouver ngo normal libanda je pense que trop en ambiance mususu donc biso tozaka na article 64 elongio ba monango ba komona ngo biso banga ati donc vérité érotique la vérité mais oyo azana vérité bombi wana bitalier ingeta ya maman Nicole Come on, Serge. Ok, conclusion Misato. Bon, 25 secondes each. Il y a le bosso, ils ont pour l'église, ils ont vraiment préoccupation. Toyo kani na ba pasteur lelo que tozo moni église des qui utilisé pour introduire message à colonisation en Afrique. Ba disait que église catholique ou inculquer ba tout ba message ba verset ndeti ere le pauvre étant le royaume des cieux entre-temps on bazoko
piller biso. So la même église peut être utilisée aussi pour pouvoir améliorer ou résoudre le problème dans la communauté. Donc ceux qui vont de l'autre samedi, lui dimi bakoya to émission vous allez diffuser, pasteur besoin d'un avis que après culte qu'on réfléchir un peu comment qu'on modifie les prédications, qu'on conscientiser bandimi dans le sens du travail, qu'on conscientiser bandimi dans un amour du patrie, qu'on conscientiser bango dans le sens il y a kotika nanu banti valeur, kotika nanu bassesse, qu'on vraiment côté élément, qu'on travaille Dieu, qu'on comme la moyens financiers matériels pour pouvoir aider ou assister au sein de la communauté. Deuxième conclusion, ils allaient dans le sens il y a appréciation. Il faut tout développer sans appréciation parce qu'en appréciation nous dit que l'oconion aux anango est un privilège. Le fait qu'on a un leader est un privilège. Ce qu'on apprécie leader na yo ko lukato comme leader, mais qu'on s'humilier ou apprendre pas na. Ce qu'on apprécie achievement to loko mutu ya sali la vie, ko lukato o yinae to zana jalousie mais ko lukato apprendre pas na. Ce qu'on apprécie mutu ko linga yo ko zana respect. Pour na batbola ndabiso, merci beaucoup pour le temps ainsi que les gens qui ont participé. J'aimerais dire ceci. To lobby bien qu'il faut dans la structure, il faut maintenant y a côté les mains à créer structure wana. So proposition ngeza boye. Eh? Il y a proposition ngeza boye aux Hollandais biso ce cause exemple na Salt River. Ou go créer WhatsApp group. Au Luko réuni batan Salt River. So na Woodstock au réuni, Belleville au réuni, Captain au réuni. Après c'est là OK na internet au trouver Congolese Civil Society à Cape Town. Website est déjà. Au Luka au commis message au send email. Au salibon o azape na jobu na quartier na nokoki ko sala pe ba WhatsApp group ceux qui aussi ici no ke na Congolese Civil Society à Jobour au commis bango email to s'enregistrer ba wa dire ba sali ba Congolese Civil Society of each and every province or city when ba za déjà na liste ya ba area où il y a ba déjà enregistré na forme ya social media de ba lo non na Cape Town exemple to zali na 50 WhatsApp group 50 personnes à contacter biso na chaque personne à contacter ça bindeti en tête ya bango ce que basi ce contrôle basi contrôle à Cape Town contrôle à Durban comprend ya Johannesburg na 3 wana to zi contrôle ya 3 villes wana exemple to spread bien to progresser to zi contrôle Afrique du Sud mobima ce que bimi ba Congolese Society ndenge ce que ba chairperson to in charge of each and every society. They can have now a meeting together, sit like this, and send it to election to go voter leader. Mais article le leader, as a leader permanent, as a leader temporaire, s'il vous plaît, as a permanent. Dans ton chien, exemple, élection il y a 6 mois. To sali n'engo perform. Ce qu'on performe après 6 mois, to changer, to sali rotation. Parce que to beau dictature. Ce qu'on performe c'est pas le repère deuxième candidature 6 mois mon sous. Et qu'on rote bon comme ça pour que personne ait une habilité de pouvoir t'assouffer de pouvoir. Quand c'est Civil Society, bah, nous rotate le groupe, comme mon frère l'avait parlé de management, that team que gérer, exemple pour l'Afrique du Sud, ainsi maintenant tu as un contrôle. Ils ont mentionné comme médecin, tu as vu que c'est un problème médical dans la société, même que na Salt River, tu as un groupe tel, pourquoi pas contacter ex, à aider bino. Là, ils ont permis à organiser, tout un contrôle de la communauté. Ça c'est ma proposition. Sorry, désolé vraiment. Vraiment, conclusion dans cause à la boye. D'abord, na lingina faire voir batubaye bake. Bato to ke ko sala pa na bango. Bato tozo luka misala, tozo bonde la bango. Soki kaka biso ba Congolais. Na valeur oya mabele pe mboka na biso. Pe na avance intellectuelle tozoa avant ba payer benet ba sud-africain awa parce que biso banda ko tanga ko sisa université avant bango soki to oki ko luka ko to organiser bientôt comme ini parce que l'union fait la force nakanisi ba misale be to landa oyo batwana oto se pa na bango ba Holanda biso pe ba luka misale pa na biso pourquoi parce que to zala bien organisé to pouvoir Afrique ke to za batu oyo to bandaki makambu ya mayele yango ko pouver même bana biso classe ya malonga ba otanga kuna na Congo te so ba ye a pona za mwana ngai atangaki na Congo aye awa classe ya malonga te mais aza meya na classe na ye na mat bana na biso so to ye baba biloko wana na kasi to changement muke autre chose nanga conclure ezali totika ko sala ba sentiment na makambu etali progrès social. Sentiment ezalate.
to respecter de la même esprit, le même esprit auto sala ke mboka na biso gouvernement za Congo kuna respecter constitution to za compte Kabila parce que respecter constitution à pouvoir te to bandango pe entre biso awa o ya respecter principe ta respecter le te okanité même traitement to linga to sana Kabila to bandango awa alors force one ekosala ke ba Congolais à Cape Town juba onyata Congo mukolo gouvernement moko ya ba déjà na système à principe au que gouvernement moko sakanango susté. Puis autre chose nanga pena rappeler bandeko. Toye ba ke Congo na biso wuti na makambe belé ba problème belé ba conflit continue. Biso to va na Afrique du Sud awa. Toza na opportunité à moi ba biloko apprendre biloko belé. Et loko ni to ça comme décision pona ke oya koya na pouvoir ya Congo lisusu. Aeba ke eza place moi ma seki susute. Et l'on est au sala, mais je suis que zali pour l'église. Est-ce que tozo qui na l'église wana, ba pasteur ba ki ko changer prédication na bangote. Pour ça langue zali ka ba pasteur ba changer prédication na bango. Il y a deux choses. Il y a le message aux sala mutu à vivre correctement devant Nzambe pour préparer beaucoup na Nzambe. Il y a aussi l'intelligence oyo babengi Bible oyo ezali la mère de toute la science ezopesa mutu aza na habilité wana ya kozala capable ya se défendre wapi yango bazopesa bato eza wapi soki eza na Bible pourquoi ezobima te esuka kaka ke mutu apesaka yo mbongo en plus de cela mbongo wana ntango ozozwa comment ezosuka ke mbongo wana eza molimo te eza matériel ezosuka ke ozozwango ozosomba mitu kebele alors que société na eza na problème. C'est-à-dire que comment voulez-vous ekomati na point que société na biso ba leader ya église bazala na mbongo ebele ba mususu ba souffrir pona ngai pona conclure soki tozoluka justice en Nzambe pona ngai le fait déjà pasteur moko aza na mutuka aleki ba ndimine belé na mbongo ebele aza déjà ko vivre une injustice auquel il fait. Je pense que vous avez vraiment ebele ko na nation na magazine le Kolia Mandela na roko aussi saboter sans pourtant remercier bande ko na ya UNNC papa Destino na papa Edi na remercier pe papa André Chombe oyazali leader na groupe auto bengi Congo à danger na remercier pe papa Pichu Oazali moko na ba kambi na kati ya Freedom et Congolese Freedom Fighter na remercier pe maman Nicole ndenga zalek na biso moi si kaka moko na kati ya mibale belé bo moni pe ndenga se défendre et ça il faut bien na remercier pe papa Isaïe Oazali mokambi na kati ya Congolese Civil Society. Et ça, c'est un makasi pour faire attention à bino, mais tu la mingi ba réaction na ngambu na bino pona ba solution oyo to meki mpe ko bimisa po esunga communauté congolaise et kindi liboso pe ezala na niveau oyo ndenge to ebela ki yango na mikolo oyo ele kanaki. Pe na sima ya caméra ko na pesi merci na papa Regen na papa Joshua na ndenge basunga biso na sima ya caméra. Pour le moment, on vous laisse to kuta na mikolo ezakoya